Mbote, Balanignoso ya film na film partout dans le monde, en collaboration toujours avec Congo Makambo TV officiel, il y a François Chimanga et Ken Pena, les dios les plus célèbres. Il y a les réseaux sociaux, YouTube, tant Toyaka, Topel Serambabula, Monte Pelaga, il y a un autre le Kara Kopé Sabino, actualité, Nero Tomesala Kopé Sabino, Naebi que Montoza Kopela, réseaux sociaux Zaya Koningana, côté à Deka Bagoloa, Naka Bawario, parce que c'est la discussion continue Mokili, vraiment Naeko Luka, on a le mango, on a vu la boîte Luka, Ken Pena, comme un grand analyste, il y a communauté congolaise, tout le monde reçoit, Naye, Ken Pena Makizembe, puis de la presse, bonjour. Ouais, bonjour François Chimanga. Nga pesa mbote pa batu nyonso ba Holanda biso na pesi bango pe ba bonsoir parce que baza ebele makasi. Bon, batu msusu bazela kaka. Kena oloba nini? Keni lelo azo analyser nini? Bon, omoni toza batu tokenda misala. Misala ngo pe sila ra soir, toza obligé atakuta actualité ye. To respecter na devoir nanu ya mundele faut okota nanu kayu na yo saleli nanu zo comprendre o saleli pena mundele o silisi devoir ya mundele ndo ye parce que Congo na biso na mboka za na avenir te to na ba konzi bazo assurer biso avenir ya mboka te théâtre sur théâtre na mboka na biso Congo théâtre au sommet de l'état théâtre n'enseignement théâtre na musique théâtre sur tous les plans. Donc, mboka na biso, tokomi vivre na mboka moko sans espoir, mawatro. Batu ba komi neti mitu kita na se ya mabele, makolo koma likolo. Neti satana ya munene, o nzamba bengana likolo, neti mabele o bazalaka luka ya vivre, ezalaki nde na kati ya Congo. To ebite ba angelu oyo. Ba bengana na 7e ciel, to ebite ba angelu wana. Soki balongo Egypte mboka na bango sika ekoma na Congo toyebi pete donc mboka moko toyebi te désordre sur de talaka mboka mobimba docteur akoti ko kufa na yo po zangi mbongo semio kufa na yo kutolongwa no na mokili po wala te mais bamboka mususu za bamboka ya mawa neti bamboka tofandi yango moni premièrement na tolukaka. Comme les pays d'accueil, il faut aussi la bango pe musala na mutema moko parce que bango bazoyamba batu na bolingo. Voilà, merci beaucoup là, c'était juste une introduction avec Ken Pena. Mais vous toko tapena mo zindo le kambuto ili awa ezali ikamomoro ya moto pela mbilinga. Likambo ya moto ezate. Likambo ya moto nde ezali ko pela yo ndeko. Likambo ya moto ezate parce que zelati manga. Likambo ya moto ezate parce que ba moto nyonso tout toyambaka yango soki tozwi yango na mapeka te tokoyamba yango na tolo soki na tolo te tokoyamba pe tokokweya ndenge président de la république batira bale na poto wana ya stade de Martyrs ndenge président kweyaka biso pe tokokweya eloko ya makasi ezalaka te ezande yeba ndenge ya koyamba yango pe ya koprotéger yango problème ezate ok. Ikambo ezali boye Muse Kindingu tozali na émission dernièrement Muse Kindingu asepeli à propos ya faire rigola te alobaki ako annoncer journée na ko bezaki le 28 na minuit olobi kizengi nini Muse Kindingu les grands sapeurs les grands mutasaka ba promotion ba orchestre belé mutaseli pe promotion orchestre munene ya faire kasi tango faire andimi ete alobi azana entreprise na ma finga ma belé nde ayeko loba lobby alobi ete la Congolais olobi kizengi yango atangisaki lobi asali nini alobaki lobi ke faire gola ko kosaka na ete faire gola atindaka ye asala makambo ebele no so asala sela nanu tokokende nanu malembe olobi zo bango asali nini zo bango atake fere kizengi yango asali nini abi nyonso asalaka faire gola ndaka makambo ebele zoki no malembe est-ce que okopesanga na otante ke na analyser moi moke ya ba vidéo na yo na analyser. Ok, merci beaucoup. Premièrement, nanu ngai na ye awa po na s'attaquer na frère na Muzete. Pesa na kaye wana eza noir. Bandeko o bolanda biso partout nga nako s'attaquer na Muzete avant na pesa ba argument na ngai. Pona na lobi te ko silika déjà. Zo bango nani?
Premièrement, nous n'avons pas bandeko bolanda biso ebele na moni pe bandeko botindela yanga balien ebele bo weekend puis natala balien Muse Kindingu makambalo bato botinanga plus de 200 liens na habité live musa sala ke zaki ndenge nini po babiso ba ken en la Belgique to sera obligé la semaine de lundi à vendredi il faut qu'on la déjà partir il y a 21h na habité Muse sala saki live yango après 21h na habité bato batina nga baliango na tongo. Premièrement, nous avons condamné orchestre ya Ferré. Les orchestres ya monene mais baza na légèreté na kati ya orchestre na bango. Avant na kota na point ya condamné Muse. Na ko bandana no ko condamné comportement na légèreté. O ezali na kati ya orchestre ya ndeko na biso Ferré Gola Jésus de Nuance. Premièrement, Chimanga afandi na monde ya musique bato nyonso balanda biso bayebi ke Ken Piana aza muto avage na star ya munene ya pays na biso Fally Ipupa lelo aza star ya munene ya pays na biso ngana matina Fally Ipupa ba avion na matina Fally Ipupa ba avion na tamboli na Fally Ipupa na ba jet privé tozolia na Fally na mama na ketchup na mwana Fally asuka ya mwasi na ba besengande basule kauka tolela ba millionnaire na kati ya jet ba jet privé ba avion o bana ba millionnaire ba mataka. Premièrement na obisa yo comportement oyo ngai tamuke na fandi na Fally comportement oyo na mona ka Fally se comportaka na légèreté oyo zepande ko na biso Ferré Gola Jésus de Nuance bande ko bolimbisa na introduction na ngai ezala toujours mabe. Introduction na ngai négatif pour na Ferré. Pour la ligne négative. Très négatif. Papa, Muse Kindingu saper, oyaki comme communicateur ya Ferré. Pour ya liboso oyo introduction na ngai zokende négatif na orchestre ya Ferré. Muse Kindingu asenga na Ferré Gola Jésus de Nuance, asa la choix entre ye ou Seleo ou Bakali na Era. Après ça défi et pas Bagolois, après ça défi et pas Ferré. Tala Mouza bangana nous Ferré te. Azo imposer Ferré entre ngana Seleo pona moko. Soko poni Seleo ngana longwe. Soki po oponi ngana tikali Seleo alongwa. Yon Seleo alongwa. Zela. Na Bagolois na Ferré bavalida Muse Kindingu. Ah, Bagolois. Bagolois lelo to suki wapi. Boloba ki bo poni Muse. O Bakali kende na yo to poni Muse. Na bay Bagolois ngana journaliste. Biso ba journaliste nde to géraka média to yamba ba invité to loba to sala ba analyse. Biso nde to yamba Muse po aloba. Muse n'est pas journaliste. Kende na yo Muse azali. God says et bébé bunga. Déjà, oh Muse Kindingu, défi à Tchaki contre Ferré. Ils ont dit déjà impolitesse, attenté na nous faire. Ba communicateur ya Ferré, nama akauz. Ba ole kana ba émission, ba sa ba bi. To moni Muse pesi bino ultimatum. Entre ye na Seleo, ba pona moko. Batu ya orchestre ya Ferré biso te ngai te yo te journaliste mususu te ba tuna ba maka uzi ba communicateur ya Ferré obi réponse na bango ezala nini ezali makambo ya entre bango na bango ba leader Seleo aza leader na point na ye Muse Kindingu pe aza leader na point na ye lelo makambo yango ebalukiti bango ba trouvaki normal Muse Kindingu akoma manqué camarade ya Ferré facilement ba trouvaki normal ba privilégier Muse Kindingu lelo sikoyo ndeko na biso Muse Kindingu guerre alansaki contre Seleo o babaki eza guerre entre bango na bango ba leader so guerre yango lelo ye entre Muse Kindingu na Ferré Gola. Ok, c'est mon bimba biso la tomo mo la bata mi kuche ampile ba kula ojo. Wingi.
Fere makanisi na ye ndenge baona tai na ye ala makanika mikuse makanisi na ye mela itendenge muninga zali ye makanisi na mukuse soka abandi mungulu kaja tembo moto kidingu Zakari na beta to na mela ida tembo na komika Zakari kama papa we manasima la vie be Kabibi ngapela komika Zakari to na kanimbo Feka telimbi kana ve bitumbo do bunda Omona opetuka komba fani kama komba batu Lelo petina ngai Evelyn chingi de bova ovana la venir edanga terrasse Sikoyo soki to fongola na analyse yango bien parce que to koya na analyse ya buzoba te bato bamona neti kena yo sala émission finga dans musée ça ba argument non expliquer ya soki to kena ndenge ya bien musée kindingu place ya komi eza place ifere na biro na ye na ba fanatique na ye nde ba komisi musée na place o ifale musée ya koma parce que kotala ba effort kotala mutem kotala makambo seleo asala kapona ndeko na biso fere gola fera oka kozwa ki amitié na ye na seleo te aboma yango mpona koprivilégie musée déjà koprivilégie musée en plus bolobi ke non eza makambo na bango balider sikoyo guerre ya musée kindingu na fere biso mpe toza na maloba mokuse maloba na biso mwa ekende molayi eza te parce que bango bapesa batia na mitu na biso ke musée azali lider Fere pe lelo aza leader ya munene sikoyo makambo guerre ekoti entre Fere na musée kindingu pour moi na koolo beza leader ya sap na leader ya musique bakomi kopapana les gens qui mangent les gens, morfions, rêves de vipères. Voilà, Todo nalanjela kwa mbule bado beta tilapia bite na la kotanchele atundoli bito njela mbula bito pega na léopard de la terre au nom de Jésus nous sommes pas des familles de tilapia nous sommes seulement des marketeurs tous les fruits de Gigola on va t'acheter ça mbula ya bakake bande kolonga bu na zonga na ndaku kwa bande kolonga na lala te Gigola bimelinga bimuse bima la famille na biso yonde mutoto peta Evelyn mutuma kasi ya bien aparenye yo mutoto kangele ba porte to roboma yo na bise qui arrête-toi démon arrête-toi et l'on va faire Patrice parce que musée kindingu azalaki garçon moko azalaki na considération moko te mais défi oyo akendaki kopesa ikoni ya munene ya esalanga nzoto malili musée atie défi bapona entre ye na Seleo scram Seleo je te félicite Seleo na félicité makasi parce que Seleo azalaki na maîtrise soki Seleo azalaki na maîtrise te elingi ezala moto ya makasi entre Seleo na affaire egole kotala déjà bitumba Seleo abundeli fere baadopte maloba ya musée kindingu c'était grave sikoyo lelo oyebisanga sikoyo lolemo na nga te ezalaka na bilobaloba na point sikoyo ya musée na fere parce que lelo ya
tofanda na fali pupa yoka analyse nanga tofanda na fali pupa bata ebele nga sali na fali 8 na matina fali ba avion fali aboka nga na album natikala komona ndako ya fali te ndako ya fali ke nazwi makolo nanga na koti na ndako ya fali non na kota te mataka avion ndako na kota nanu na kota na ndako ya fali te nakutana na fali na ba répétition sorti concert pe répétition par hasard il faut benga yo parce que soko ye na répétition oh ya bengi bino te boko kota te chefali discipline moko ezali oh na remarqué chefali mo discipline eza chefali mo ba limite eza okozala na coopération na fali mais ya ma ba barrière eza wana chose étonnant oh ngai na remarqué na okese ya faire ba barrière eza te. Jésus de nuances. Rendez-vous n'est pas manqué le 24. Au stade de Martyr, il y aura de tout. Il y aura des boum boum boum. Ah, on connaît pas. À demander. Pas qu'on fait. Ciao. Toujours. Talanda Koulola Miami. Talanda Koulola Miami. D'ailleurs. Merci. Talanda kwa papa Hervé. Ndeko nanga la côte otanga place kolala. Yako lala atana guichet. Yako nanga guichet place kolala. Yako la Isaïe. Yako la Isaïe place à la côte kolala. Papa Hervé kana niveau na hote. Moninda kutopesio. Moninda kutopesio. Na mwana chinois. Ya soki tosala critique te tozo fongola mutu amata te ozokopala comment même il langage bato nyonso tu oyo balongaka epa affaire baza na légèreté ya koloba n'importe quoi sur faire donc mutu nyonso tu soki afandi na faire akomprenaka déjà faire ke faire a faible na makambo ebele eloko ya liboso oyo na osenga papa na biso Jésus de nuance faire egola nga na fandi na fali ta mulai fali pupa soki aza meme na Kinshasa azalaka na maître B50 te maître B50 akutanaka na fali pupa soki fali azokende na place moko boye oyo akutana na public nde akokommunike B50 message de jour yango bakutani. Mais côté la légèreté, oh, ezali pas ndeko na biso Jésus de nuance, faire egola Jésus de nuance. Au moment dans la vidéo nyonso tout oh bako filmer faire même na ndaku na ye, même na balabala, même aza na voiture. To comment na faire na mettre bilanga ya makofi. Omoni mutu Rozali leader, un vrai leader amesana bakozala tout le temps na ba proche na été. L'effet ya kozala faire mutema wana ya kotikela bato na ye bayaka koluka ye bamona ke na facilité yango zali komona soki mutu alongwe pa affaire ana facilité ya koloba n'importe quoi parce que faire akomisa bakolaborateur na ye neti bakamarade bamonaka ye pamba omona ye mosusu video boye Tracy Eleza d'affaire baotambola na bango omona na semaine moko Tracy Eleza moni faire 4 fois. C'est rare. Biso on a 3 mois. Non, c'est un mouquette manière na peut-être à ça. Pour voir pas à la bongo, au moment na facile. Facile. Siko, zo exemple, ndenge jibe à se comporter. Jibe mission na ye, na ba maître na ye ba kutana na ye rare occasionnellement. Siko wera epa na ye zalaka porte ouverte et tout mutaye amona ye zo bato balonga wenye musique maison mais ba discours ba ye ba kango contre wera zo bato bazalaka epa jibe soki balongwe bazalaka na mo ba discours mo boya ko banga ba kana discours direct te kiazo teke jibe direct te ba banga parce que we BCBC zala ba discipline jibe apesa accepter que yo mesana e pour ça le padai. Faire efalongo la système yana ya kokomisa bana misala na ene ti ba camarade akoma professionnel wana ifo akoma professionnel faire efalongo la bana misala acha bana misala baza na place ya bana misala baza na ki place ya bana misala omoni système ifali asala gas fali na ya soko tali fali bien otali ba vete biso
Zwa butunete di badiata directeur ya orchestre ya munene net F Vitine amona rafali na boy soki ba ye poto soki komona fali ka ba image komona bakuta na rep après rep edi badiata mona rafali te emso ba yakuta na fali na événement B52 po amona na fali eza na calendrier programme mbia na calendrier fali marche avec un fali tambola na calendrier babi ke jour tel toke de soit émission jour tel toke de soit studio pe ba studio a fali wana bino biro boa programmer rozala wana te asa programmer yena ba musicien na ye jour ya rozala na bino ba biro ezali siko chefere ofandaka trop ozata ofanda trop na ba Charlie Prince omona na ba Bogard de la presse omona na ba Gouve pamba Maître Bilanga Makofi bozalaka na nyonso ata azalaki te tolonga na bato bafingaka bato mwana ya musala na yo kaka mwana oyo ya musala na yo bakomisa ye camarade te lelo même discours ezali kozonga ke faire soki aza na eloko akosala te atindaka basombele bakazie ya tirbo ya moto eza malobo muze alobi lelo te eza makambo ya mutu nyonso alongwaka wana nayebi te nga na ngulu nalobi boy awa na opesa conseil na bandina no conseil et pas ndeko na biso faire parce que avant nga na kote pa musée chimanga eza makambo ya sekate eza makambo ya kosekate il faut ya na ngai ya na biso papa na biso leader ya mboka na biso icône ya musique na biso faire changer stratégie Oje bato neti ata ba marque house baza bato moko boye po abengo ata na téléphone il faut abengo na likambo oyo eza très important il faut omoni un vrai leader il faut ba banga kayo excusez-moi nano biso na peso exemple ka nde tozali na fali po tombola téléphone na yo ozwaka okomela fali message il faut yeba message ni na okomela fali mais fali aza mutu ya ba discipline mutu ya papa tozo voyager na fali pena boye tokende na calendrier na biso ezali lundi tokosala boye tokobandango heure boye mardi eza boye nga fali déjà pesanga autorisation que ken fona kuta ko na salle de sport nga bandaka sport na nga 7h30 Vous comprenez? Na silisaka 9h. Nga déjà na salle à sport, na komaka na déjà 7h juste. Na zui esu ya fali na simbi yango. Fali asali sport, asilisi. Oza na dosu ya kozala na te akei, yo ozui nzela na yo okei. Ozo comprendre? Jour neti ya kokende kotika fali aleka na TV. Eza na kati ya calendrier boyebi ke mercredi fali popa akomata na mutuka ya omonika mutuka pamba o fali ota makolo eza na kati ya programme na calendrier fali makolo na ekota mutuka na 11h05 minutes akozala déjà na kati ya mutuka 11h07 mutuka na fait démarrer ozo comprendre nyonso de fali soka kende to kenda na calendrier ya semaine est-ce que ba kilter wana nyonso to na kesa faire tomituna nao babiloko wana nyonso est-ce que na orchestre affaire eza déjà na orchestre bato nyonso to bayakaka atomelaka na président masanga place moko tosomba bakazier tome wana eza mayoto ou eza orchestre ya munene oyo bato baotiela motema na monde siko koma nayebi te soki naoloba mabe bato bolimbisa nga nalingi nde fere achange bastructure na ye ya orchestre même maître Bilanga Makofi oyo azali maître ya fere il faut azalaka na il faut monaka fere na programme mais papa fere gol aza patriote akongole aza star ya monene soki afandi na ndako na ye soki alingi abeta tour quelque part fali akendaka barestaurant akendaka na besengande te fali aza criminel te oyo bazoluka ye na babiro de baluke na minduki partout bakozwa ye non déjà chimanga nayebi te conseil nga na opesa ya na nga feri so alongoli kaka bato ya misala na nga
Bato na tshaba makelele neti ba Muzeki Ndingu azofinga ye oyo. Muzeki Ndingu awepe koyana osala ka pa fere mamona ka fere te. Asuka ka na babiro. Ya biso tozala kota ndako ya falite. Tomona ngo te nga chama pona na ndako ya falite. Na melama na ndako ya falite. Mais nazaka so nazana beze ya mbongo. Na kende na musika te na bengi Sule. Sule na beze ya $2000 siko kaka na beze ya 2000. Ken obenye nga puisque na bisule na makambo soki na zimbongo te na makambo bo eza urgent tikela ngai quelques minutes na rappel ndenge sola sola na fali ndenge ba okata masolo na bango ngai sola otika lopesa nga endiste na yebisanga le ka place tel na tikelo enveloppe mbongo ngo siko poye ba soki fali mutatindi soki za mbongo ya posi ya Sule moyo comprendre ça parce que ezali politique. Ola ba jouera na kati ya orchestre wana. Un orchestre bozana ba diversion bike bato baza bato minoko toboka bato bakenda ko attaquer bato. Yo ko mona na bato ya bongo te. Neti faire azala ko mona na Muzeki Ndingu. C'est que structure ezate. Mutu neti faire bato neti ba musée. Tozo ata ba boga de la presse, tozo ata mwana nani bagouve. Faire ko mona na bango te. Baba te faut basuka kana ba bigo kuna ba treta kana amona ba paraza il faut ba mona na kutu te ba mona kera na podium makamunyoso légèreté yo hôtel légèreté oso mona te batu tout bazala alongo pas affaire ba langage ba yela la faire mettre master na komela na bango ensemble pour faire na bango trop donc ba pesa esprit affaire ba banga souffrir te tandis que faire azal leader ya munene. Ngai soki nazalaki na voix neti fere ngosani na ngai na banda ko beta na ba ministre ya Congo ba makofi na babalabala kwani ya na voix kitoko bongo na oteka pe zela na ngai na banda beta na ba autorité ya pays na voix na oteka Congo zela na silisa naza na voix kitoko neti fere na oteka Congo bongo na monde bino boyi ba mbongo ya Congo na oteka ya na banda beta bino tokutani na avion to bundi to ya nasa na voix qui fait voix qui toko bongo mais ministre soko zo avion il faut tout na déjà sans omi tout na est-ce que ken na matière avion te pour orobe tala faire un voix moko digital. Merci beaucoup cette émission fera plaisir à Espérance Yakayembe Nakasa Lyon yo yangona Nelly Monduka dessin animé. Yo pe ngona Cyril Kalwanga Adula papa obandika émission ba mona ba expérience ba Kayembe wana zo expérience Kayembe moi sangwa roza la petite na te alinga makambu roza la petite na te ya to évoluer ken pena totally vraiment nous même sur l'analyse OK la biso trop likolo mais to zonga tout te na kana bino likolo te parce que analyse on a sala na ko sa analyse albumate musée a sali ba sortie médiatique mokil mombe critiquer mais là il faut na banana ko critiquer OK c'est affaire na bandi wana po na okota makama mususu c'est tout okota mususu ken bien faire rigola Muzeki Ndingu alobi nyonso tu oya salaka mutatinda kaye afinga kabatu afinga Fally Ipupa tantini Fani asalaka mukulango basalaka Muzeki Ndingu faire rigola na ye moko Karine Mokonzi ama ofinga Fani et Fally tantini Fani est-ce que à kosi ou bien eza pour faire le numérateur tinda bato bon omoni moyen to loba muze akosi ou akosi te ezala ekangi biso singa na kingo po faire basala na ba vidéo trop ozuna tingando na aboe déjà soki na bi Fally atinda yanga déjà ngamo na miyo ke na yo kana no soni ya koloba ke ngamu koloboe Fally atinda yanga mu koloboe en plus bakanga mutu na ba preuve sko Muzeki Ndingu era lobby faire atinda kae mabe affaire ezali kaka po ba muze ba repa na ye era zo kabela bango na bilamba na ba mbongo ba video eza sko to loba sko to sa sko commentaire na TV mso faire atinda ete kasi mso faire atinda ete mais comme la vidéo est simplement entre bango mi balef muze era na ndaku donc ezo compliqué biso sko pona ko kende na ndenge ya
ya commentaire. Est-ce que on dit mieux faire quoi attends avant d'abord ça pour ça que nous ya to finga bato que nous finga ba. Mais chaque orchestre est en ndenge Marc Chaka. Chaque orchestre est en ndenge Marc Chaka. Nous allons faire à Tindagae. Nous allons faire à Tindagae. Pour nous allons en faire direct. Biso tozalaki komona na ba edi badiata. Tomona na ba sule, tomona na ba kokodi laso. Fali tomona ete. Soki na ngina akize ke batindanga na ba akize edi badiata. Po edi badiata za moto elefa ya omoni batunyo so batindaka na Congo. Muto aza na taille elefa ya batindi edi badiata. Yosko ça na F team. Ça na FTV. On ça na F team. FTV batinda ba finga ba. Mais na lobi Fali na témoignage ya Fali te atindanga na finga mutu. Mais na koza na témoignage ya edi badiata. Mais Fali na ngote na koza na témoignage ya Nana Boduka. Et là, on a fait arranger le système, arranger l'administration. Non, Fali de Yemoko, ou on a peine à agir, voilà. Fali de Yemoko, ce qui n'a lobby de Yemoko, afin de signer Babando côté Ken, attaquer Moututel, attaquer Moututel. Déjà, Fali, on a tout le monde a tout le monde a katé. Nous avons kenda katé. Fali, on a tout le monde pas pambaté. Fali déjà ce qu'on a besoin loko on va pendete on va masula on va batu mususu si on témoignage na opesa on moni système ya ko c'est là ba musicien batu makambo pe et ba faux système ce qui nous faire azala tinda conscience na ye yebi makambo olo ba si c'est vrai ou faux nga nazalate place musée na faire ba skuta na nazalate. Comment on a fait sa témoignage? On a dit que akosi ou alobi a solo. Là, na komi siko muto na ebi analyste. Ko eba analyse la kisike. To na suspense biso tout. To ebite si c'est vrai ou faux. Mais on te ebi que faire na musée bakuta na musée a un accès facile, a un accès facile, ya kutana na faire. Ceux qui ont témoigné, bon, accès facile faire article qui est. Donc, et puis ça fait remayele. Aye bandenge ya okuta na kana batu ya ba makelele boy. Mutu ya makelele ba mimake na bokilate. Kofi ya mbango pamba te, kofi ya mukolo. Ozo mutu neti muze, okoti sagenda kuna yo, muze ya mususu pe, asimbela ta mwasi no kisi. Muze combien de prêtres o biso tozala ko boaka na Nzondo TV. Prêtre, bah, on a prêtre, bah, après Sarabino, Bambongo. Mais Mouza a commis qu'on a la moitié prêtre. Mouza Moro. Mais Mouza a dit, bah, vie à Rose. Yakokanga, bah, Congo, ya bana, bah, c'est pas banganga. Vérité, comme ça, on va pas, c'est pas prêtre. Nga si on a kene dans n'enga. Bon, si on moi sur Mouza a tien andako. Moi, na Belgique, bah, comme on vivre na Mouza. Asimbela ka fi ango kisiti. Asimbela ka fi ango kisi. Fiango na libala abina na mobile nebo muze ayeko bina muze pesa yeka mbote boy moi sakosani ko kende ko suba ale muze alandi na toilette ale mariage esili moi si kende na mobile na alanda muze lelo to suki wapi muze ki ndingo kende pena lobby faire egola ayebisa ki aya ko tia poids asere ba promotion ba stade des martyrs faire la koufarine na déjà. Il y a un musafir à se faire, mais à laquelle le pang, il commence à passer dans le pang, il commence à pas problème. Si le pas le pang en haute, ce cas l'inaga, ce cas assembler le pang à cimetière que le robot de Magigola. Donc, faire gueule de Magigola pour qu'il nous en le bien. Ok, merci beaucoup. Tu m'as monitor à bazo bate. Ozi mutuneti Sankara de Kunta. Mofingi ya numéro 0 Sankara de Kunta azana vipere ya kofinga koleka même nyoka wa cobra. Sankara de Kunta azana vipere ya kofinga koleka même nyoka oyo Moïse abimisaka liboso ya Pharaon koleka banyoka na mibale vipere banyoka ya Moïse bazaki nango mafinga Sankara leki yango na puissance. Wera tikala sombele ndakute. Roger ngando azana mayele oyo neti mutu moko boye balbote na kati ya Bible. Malobalo bakapona jibe. Soko za ba million, okosombele immeuble. Jiba tikala kosombele lupangu te. Ozika bitabe na musée.
fere azwa asombela endako mais boza maboma na bakestion oyo otunanga boa maboma bino nyonso boza bato maboma alobi orchestre mbimba eza lokola mpiri bakuba bamisien nyonso mikuse lokola fere egola eza empiri bakuba non sikoyo omoni la terre ne fait pas l'homme fere egole eloko esalaka ye mobali eza don oyo nzambe apesa ye fere lelo moto nini ya molai oyo aleki na tai oyo aleki na oyemba la terre ne fait pas l'homme fere lelo capacité ya fere lelo artiste nini lelo bakotia na fere sur scène internationale po fere azwi chance oyo bamaître gims bazwi te na badaju fere lelo soki lelo abeti album moko ekroche kaka mindele bayoki moto atelema na fere aza te baotala tai ya fere te Cisco azalaka molai te Cisco azalaka musicien molai Michael Jackson azalaka géa normal sikoyo oyebisanga sikoyo nini donc ya fere kaka nde komi problème to changer le côté oncle Patrick Amisi vieux nanga Louison Mbata sœur Pauline Lumumba to changer le côté merci beaucoup Cédric Alwanga merci beaucoup Tekicha bando peke biso babilamba mais na wana nango mpona tilapia opesa na micro na Angola kende kofinga fali opesi na micro finga héritier tellement banga que héritier t'a mal à l'aise na maison mère héritier ko yé a t'a mal à l'aise au kokaraté au banga que héritier complexé wala ki woto mo le bicha ko motake muke entreprise héritier entreprise ngape kuna kaka héritier oh héritier mona maya batu to twana na ete to bebana na ete yekuta lobana nga kendo cha epwa héritier bando peke biko babilamba mina wana na moko na tilapia ata mingi te héritier bando kabela biso. Ok, quand on va faire ça, dites-nous, kendo finga manda, kendo finga waje kwa gardien. Tilapia kome kutwa ebitanga ike, finga memi wera. Na kama na bidela forêt, ya igwe, ya nyama, le vieux vangatama. Mata jime pia na papa chéri motopamba. Ado kota bino pe kare na do bete la bino na di la karuana bino bomo na kaka e da pusu mobimba monte na mona na ina followers ti ba to ba pine oi monte la verwe paratonel wana bakena otombo mutakabele pavu wana kiko kitenge euti na Gambi na mboka o kutu soki kwetu ebimi na kwetu eleki kasumbaleta eye kwelwezi wana communautaire chato tambola yango bino mpe bafana bazoba irasi mpona tolo ba rolsi god ifala ba rolsi What is God? Push in anglais à God. Voilà et ça carte. Faut chanter. Aliele qui n'est qui gola pour aller kafali. Mais timité. Pour qui gola doit réclamer. Joute que notre hôtel a un cimetière. Moi na la tréfi. Na vient pour des fois bandoki bakeno de cérémonie babuaka biko be total la tilapia biko be au nom de Jésus tous les cérémonies magnifiques au nom de Jésus tous les cérémonies de tilapia au nom de Jésus wana tilapia traité pour mini oyo ko passer penza ezali barangine ezali déjà akala oyo bazoyoka déjà na kulisi fere na kindingu be fere azali na calcul abenga na kindingu bon kotala timanga moni makambo yo utako poser na ba question koti makambo bagigola
Mose Kindingo avait orchestre ana bango nyonso soki ba piki meto utaki déjà pour répondre que la taille ne fait pas l'homme. Mose Kindingo azalaki na ba problème na ye depuis mboka ba utaki wana soki kolwezi. Mose Kindingo explique il faut aloba clair que depuis na kolwezi nde ba kabwana ki parce que alobi faire asundola ki na ba saper. Aluki mbongo biye abeti beti ba matolo po ba ya donc je pense ba kabwana ki bazalu kane mutambu nini ba kabwanela. Donc ngapo nanga makambo oyo ya fere ba Mose Kindingo na moni asengi ba Zakari ba pardon. Donc alobi ba asengi fere pardon. Asengi fali pardon. Atchenze ba fali asobi na na ke chef fali. Etali bisote me aye ba ke musique eza monde ya 12. Et on ne peut pas battre ya fali, ba ko laisser poison. Et on ne peut pas battre ya ba héritier. Héritier a fibisa e matako ya mbwa ndenge ba fibisa Alexia. Bon, ça fibisa matako mbwa. Vidéo ba sala Alexia na ndako ya héritier za vidéo. Ba fibisa matako ya mbwa ba filma ba bi jour ko mekasu ko figi héritier to ko balancer. Ba ko fibisa ba ko benda ba ko tike yaka. Bakotise kuna bazimbwa bache wana alefongola munoko afibi simana pe babombe image. Voilà, merci beaucoup. Keni pena ba question abiso suka poto kabana biso. Mose Kindingo lobi poto o frère gola magi bango. Ezolo ko nti poto mo nti ya ko boma bango ya ko lekisa bana ko sacrifier on ba kisi na boma magi bango. Non. Avion et bungi boussole. Petit nanga Mose makambo nena faire na olingo kota ngo mingi te mais wana pe comme ingratitude. Mais côté là déjà faire gola comme ma Mose na poto comme malité akanda na poto comme ma déjà Virginie na poto. Faire pas humilier ki batuna e. Abi faux poto. Zela te faire pas humilier ki ba petit na e ba gouve ba muko akutombolo ba fiston frappe ba Nancy ba sele batu moko bauti na bango bauti so quelque part faire azoli bango visa amemi bango ngana senga faire na bi faire gola Jésus de nuance so ba petit na yo umeli na bango faire humilier lelo ata trésor congolais loba lobana ngana mona kutu ba communicateur a faire ba sepeli kutu ba ya faire azui a négliger ki munoko to ba ko ya ko sala so de mission ezala mascarade pour faire humilier ki bango. Azui ba paya. Neti trésor congolais til lelo de pas koto orchestre affaire abona la Maroc. Renaka Maroc apamba. Maroc. Mais Mose Kindingo ayeka lelo lobi ba pesi visa ake. Siko tala siko visa pena visa. Mose to mona ki otina plateau mi genyema. Okomi ko ignorer visa. Botala omoni ato carbone na mutu. Avec bungi la likolo. Non. Ato kaboni na mutu me garder ne fils qui ata ba souvenir ya mike a négliger kutu bato biro na e kutu tala trésor congolais les chèques ya batu nyonso to ba ya poto ti lelo mona poto te mais directeur marketing ya fait. Voilà, merci beaucoup Ken Pena. Siko lité akanda pe lobby okuna pe employé la biso quand même donc na ebi na loko lo baté mais faire azwa maele na oyo elie asa artiste na biso ya munene to lingake mingi nga moyena kota ba polémique yango mingi ezate parce que na senga faire na bi faire valoriser ba petit na yo ko valoriser na ba parate o moni fali système masala fali azoki na ba petit na de base o pena ba bundela kae a pesi bango na ba visa pa ba petit na ba moni na no poto après deuxième tour na ba nome ba lofombo banani abandi so kotambusa mais a privilégier ki nanu ba petit na ye ba guerrier na ye siko faire comment ozwa batu na ye ya ndako o bo souffrir obi côté wana pe peut-être likambo Mose Kindingo asali oyo ya mso faire pe azofuta masumu peut-être ya kolela ya bato bayoki na pasi zo imaginez-vous sikoyo bana wana ti fera memaka ba Mose Kindingo ba lité akanda ba Virginie obi pasi ni mesala bango ba pasi me comme ba linga affaire ba manifestation sko yebisanga sikoyo libanga oyo fera boki Mose Kindingo et comme si Mose tina niveau a fingela biso fere na ba niveau oyo na passion oyo fera sala ba communicateur na ye wapi oyo mutu pena ko ya ko silika
ba communicateur ya faire balakisi biso lelo ke balinga faire pena na mutema moko parce que bango nde fallait batomboka boye po tosaleli faire musala tosali ba 7 ans musala moko mokindingo asali ayo kukola musafiri frère akufaki asali ba promotion stade des martyrs wana siko babenga yango impolitesse okuti mutu déjà bonga na musique okuti asasila te okuti mutu déjà bonga na musique asomba bandako na musique asomba bandako na musique zela te akutaki faire yango asomba déjà bandako na musique ndako ofere ofanda yango muziki ndiko wake okute na kati ya ndako wana kaka est-ce que kindingwa ye faire asombaki bandako mosusu ya sika alakisa biso ke faire azalaki na ndako boye nga nde nakotiseli mbongo mpe faire akomi na mbongo boye no kaka ndako akutaki fere kaka mituka akutelaki fere nango yango wana ti oyo kutu faire asombi yo muze oza ole ovalorize yango yo lobi eza mutuka ya kimbambala bazwaki yango na kolozi c'est que depuis muze aye na pembeni ya fere c'est que fere akomi piatere po fere asomba ya mituka sika muze alobi mutuka wana ayebi secret nango très bien c'est que muze contribue eloko te na carrière ya fere yaya naboyi nanga commentaire non naboyi nanga mais noir ezalaka te sikoyo ye moko muze mutu akenda kofinga baambassadeur badefa adifere mo 4 fois sikoyo nga na oloba nini nga sikoyo na otia commentaire nini ye alobi fere afingaka bato defa fere ye moko babetaka na liboso na nsima na mapeka nyonso 4 omoni bamuze okozala modi nayebi nanga okese oyo ekozwa muze te sere nanga Pauline Lumumba oncle Patrick Amisi ya Magilel Ngongo donc émission yango voilà, merci beaucoup la Steken Piana. Bon s'abonner toujours et bien la chaîne Nibale Oyo pour être tout ça nous to les nous boité tant que nous on a ça convenablement parce que ba temps pesamment difficile ba misala ma belé on ça la question ça l'émission pour être ça toujours message. Na bela fois de cette soudan musa na kana liboso na boy kokota ma simbote na Cédric Ndangi hein ya kati ya Bruxelles na pe simbote pa ya boss Picho bien chaud les boss la peu simbote pas ya yemoko mon États-Unis d'Amérique lycéen Ngwani na kata Amérique ya ope on a biskozali bon retour et puis pourquoi pas na yemoko Cyril Kalwanga Adoula na kata la Louvière Claude Tembe la peu simbote na restaurant chez Délice Top Mouya na kata la Louvière Mama Ani Wando motema ya vena biso vena biso Wando nakati ya Mons Awa Tam d'Afrique pour la ressource na pesimbote na là où repose le cœur de François Chimanga autrement dit Keliane Kayembe Maman Nafaelia Maeva Chimanga Naël Chimanga Mehdi Oumba Christa la fille de la maison Espérance Yakayembe nakati ya Lyon vraiment merci dans senga ba artiste et musicien oyo komeli fere bozwa mayele parce que ba musicien bo anete ba melibangi bozwa neti mayele te omona mutu neti muze boki ozwa isu na ba orchestre mususu oyo komeli fere bozwa mayele makasi merci